Mobimba nangaye ezangolu na yo. Vidéo ya lelo eza ozo tala pe en même temps ozo apprendre casquette na Chanel oyo maquillage lelo eza système na obeta lisolo ozo landa ndenge na osala pe maquillage nazo lobela libala mariage coutumier peut-être kinda ba mariage coutumier ozala ba fille d'honneur et salama pe ba mariage na katikati ya famille na bino en soit to azobala abongamaka ndenge nini to pe asalaka ndenge nini lelo eza masolo kaka pona mariage coutumier to landa maloba moke nazalaki nango ya maquillage oyo eza pona libala vraiment yango nayebi bino yango tu m'as secouru jusqu'ici. Bonjour une fois de plus, bienvenue de retour na première dame look. Lelo la première dame look na tondi na esengo. Lelo vraiment naza na esengo ya ko partager na bino ba première dame na ngai maquillage oyo basalaka mokolo ya mariage coutumier tellement que lelo toza le 30 mars 2015. 2 ans passés na balaki le 30 mars 2015 na sala mariage coutumier nanga maquillage oyo bato ebele basepela nango basala yango epai ya Jamaica vraiment nalobaki lelo na recréer maquillage oyo po pe soko zobala okomona idée nini comme ça osala et en tout cas au achever vraiment na résultat moko maquillage oyo une fois de plus nazala nango le 30 mars yango na bina partager nango mokolo o vraiment na bino parce que za mokomo esengo katikati na vie na ngeza mokomo ya bien et alors ma première dame na linga bino bomona maquillage oyo bo créer yango bino moko botale en tout cas beaucoup ça la suite et ça s'il vous plaît eza nango compliqué même yo pe na ndako kosala voilà. Lelo kaka nde tosila ekoloba maquillage eza nango kaka mpona libala vraiment vidéo oyo eza simple très simple nga na memela mino biloko compliqué makasi te vraiment na utiliser kaka ba maquillage misatu ba couleur misatu ya pamba tala vraiment mpona olobela ngo mingi te bakombo nango mpe nyonso ekobanda obima na se au même moment wana tozongi na katikati ya lisolo na biso ya libala en tout cas libala eza vraiment nini lelo tobeta nano lisolo ya libala bamama mpona bino libala eza nini tuna o na pesi yango na yo première dame otalaka pe olingaka Chanel oyo libala eza nini mpona yo bon oyo nga na répondre yango mpona nga moko nano mpona nga vraiment libala eza boye eza vraiment accord nanu ya bato mibale balingani ya vraiment ça veut dire que yo na mutu na ya kasi donc bondimi na mno bobima na poisa po vraiment kozala na kuku bolobi lelo tobima na poisa ça veut dire famille ndima bino famille ya mobali famille ya mwasi bafanda ensemble babeta masolo bafacture bino moyebi biso babantu mbongo po ebima ifo bapesa boye mpona papa ya mwasi ou bien famille ya mwasi endima vraiment libala wana po ekende vraiment malamu c'est ça d'abord idée nazala nango pour na libala mais aussi en même temps libala vraiment ekokozala pe accord ya deux personnes na bino mo bolingani na bino wana eza vraiment na bao baza na mentalité européenne bolingani na bino mibale et voilà yona ye na nzambe kande pour associer vraiment c'est fini parce que bakenda na bango na ba mariage coutumier mais même na Bible vraiment mariage coutumier ezali même atape na ba mindele to monaka toujours les deux familles il faut bayokana pour libala wana ekende vraiment liboso vraiment wana eza définition na nga ya libala yo pe kokopesa nga vraiment idée na ya libala eza nini est-ce que so famille ya mobali baboyi libala wana ekoke liboso ou soit est-ce que famille ya mwasi soki endimi libala wana te libala ekende liboso to pe oboya vraiment mutu na yo kaka mpona famille question eza ya bino nazozela vraiment réponse vraiment nga mokola libala na nga na mizwaka mutu makasi vraiment te nakendaka na maquillage moko ya simple pe na bongamaka ndenge nini vraiment nalataka elamba ya liputa mikolo na moni eza nango moda mutu nyonso azolata elamba liputa ezala depuis kala mikolo ekomi système mama alati ya likolo na ya se papa ekolatela yango na système ya chemise ou bien abakosi oyo balobi abakosi bien veste olati yango
pona bayebaki esali bino neti concordance na kati ya couple. Bon, pona yo mwana mwasi oyo zobala, vraiment okoki kobongama ndenge nini mokolo ya mariage na yo. Pona muta kosala yo maquillage, vraiment koluka ba mindondo te ba maquillage ya compliqué ezali longi na o compliqué. Déjà yo zobala, mutu nyonso koya na feti il faut amona yo. Ata mutu mususu aya asali so ependeni akomona na te po eza mokolo na yo kokenda mingi biloko ya ba compliqué te ya compliqué nde mabe kende na mariage na o vraiment na maquillage moko simple pe look moko ekoki ozala bien vraiment soki basali yo malamu nga na mona wana kobenda vraiment nwani ou bien kotika elongi na o mbundu na o kongenga ezalaka vraiment bien etikaka bato mingi vraiment epesaka beauté moko ya kafu. Alors voilà pona wana kobongama mais baccessoire ndenge nini bokolingola est-ce que tolungaka baccessoire minene otomona ya Château Rouge toto okoluka ya minene osopi ya ndeni wana obambi yango na kingo wana nga na sepela nango te d'après ngai namonaki baccessoire moko ekopromouvoir neti bamotema ezolakisa love ezalaka vraiment pe système moko ya bien olati baccessoire oyo eza na basymbole d'amour mitema eloka lito ya mitema babracelet ya mitema ezolakisa deja bolingo na o mpona mokolo wana pe mpona moto ezobala omoi soki eza libala forcé wana vraiment lata na yo bilatela mais soki oyebi vraiment eza ya motu na yo lata vraiment baccessoire moko sexy vraiment wana nasi nalobi baccessoire mpona caméra en tout cas ta ozalaka na ndeko no ya famille ou bien camarade na yo asalaka bafilmage bien so ende nini soki nazalaki yo nakopona motu moko ya bien oyo mpe na olinga nafuta ye mwa mbongo mpo asalelanga mosala malamu mpona boyi vraiment mokolo wana peut-être moto ya famille ou bien camarade na yo akota mpe na kati ya ambiance abosana kosala mosala oyo esengeli mpona yo parce que baimage nde totikala nango mpona vie mobimba. En tout cas wana vraiment côté ya kokoma air nini okokoma na mariage koma avant mpona osepesa bainvité na yo ohonore bainvité na yo kokoma retard te parce que okopase temps moke vraiment na bainvité na yo mpe bato bakoya ebele bazozela yo okoti nanu te ekosala bien te nga nakoma na 21h mariage ekendaka ti 3h donc esalaka bien tozalaka wana pendant longtemps en train de nous amuser. Alors pesa pe invité na valeur comment avant vraiment pesa bato mosusu baresponsabilité mpo mokolo wana okozala okipe ozala stressé koluka nyonso ezala na motu na yo te disperse baresponsabilité ekosala yo bien zala na bacamarade na yo bien mpo bango nde basutenaka vraiment makasi mokolo ya mariage bacamarade mpe bazalaka bien mpona koremonte moral vraiment keba na batension bakoswa na mike kotika monguna kota te voilà maloba nazalaki nango yango wana yo mpe yebisanga ya libala na yo elekaki ndeni mbia soki ozoprépare waite. Merci en tout cas na ndenge bolandi video oyo kokosana te kosouscrire na channel oyo soki osepeli nango opartage video na bacamarade nango mpe oaime page na ngai ya Facebook. Voilà vraiment ti tokuta la semaine prochaine botikala bien nzambe apambola bino à la prochaine. Fiancé à Liboso, en tout cas il m'a dessus.